ba votaka mibeko ya mboka ba député bazalaka ba autorité budgétaire hein ba député nde ba tosala ba contrôle ya ba kamo ya mboka mais ba député na biso ba congolais ezali kwa mboka moko na malchance to senga be mbuté zonga pour malchance mo suebi comment fait-il possible yo za na mwasi oza na bana ya basi oza na mama na yo tango comme na tango ya manifestation yo honorable député non bato baza banti valeur webi kozana mbongo ezali tozana sagesse hein kozana mbongo ezali tozana sagesse hein kozana pe na grade monnaie ozana intelligent hein parce que tango bokai marche pacifique bolumbu ya mama eza sacré bolumbu ya moto ya sacré parce que ezali unité de production babengaka bahéros dans l'ombre e babengaka eloko wana ezoproduire machine eproduiraka bato na mokili emonanaka te ezalaka sacré babengaka héros dans l'ombre sacré tobengaka acte ya irresponsabilité baacte criminel parce que topesaka valeur na bamama valeur na basi bakosambwa to à cause na $10 na été et là nous condamnons avec fermeté. Asubeli photo ya Rosa Malone. Asubeli Malone na d'autres. Photo na Rosa Malone impact zade. Alors ça ba simo ya irresponsabilité et pèse ba maman yo so soni ba bengawa. Changer régime, il faut qu'on peut changer. Hein? Régime sanguinaire za ikuna ba to kufa ko bo moya tueri. Lelo président titre na pouvoir. Tout le monde a makasi na ye. Mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pour l'opposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko Zwana lokumwe Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, nous sommes au point d'actualité. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, votre magazine Oeko Informé, Bino Kopé Sabino. Merci nos présidents derrière la caméra. Nous avons Gédéon Loy qui est là. La réalisation est assurée par Jordan Panzou et je penserai également
na Yadjani Sita Ntsongamputu Bangamichuri depuis Switzerland, un homme réglo et crédible qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire. Je penserai aussi à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, le commandant en chef Blanchard Kadhafi, donc l'incontournable leader Napesio Mbote. Et Sika Okota Labiso, Mbote Nabaimbo Kanyon surtout. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, allez vous abonner. Cela se fait gratuitement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Partagez des vidéos, faites des likes, des commentaires. Cela nous fera énormément plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que déjà désormais à partir déjà de demain, nous allons reprendre avec nos directs, donc live, surtout direct. Oui. Chaque soir, chaque temps, tout ça la live pour nous permettre à ce que tous en contact nabino, surtout la réaction nabino à chaud et ça la bien parce que l'heure est grave. Ces pays traversent un moment très très difficile. Nous sommes obligés ya kolobelango parce que la lire vont le chose. Je crois que Mboka Nabiso Kalaming nous allons encore enregistrer plusieurs morts. Après déjà catastrophe naturelle tout ça là déjà par rapport à Covid-19, pandémie est ravagée et les bateaux et memi bateaux. Et j'ai l'impression c'est comme si tu limite toi enregistrer les sous ba décès et belé na kati ya Mboka Nabiso tout simplement par le plaisir yako satisfaire ba leader politique parce que ce sont eux obako bénéficier na mboka oyo, ce sont eux obako zwa mongo oyo et comme ça bango ba riche bako tinda bana bango na mikila poto bako tanga ba conditions zali vraiment réunies mais peuple congolais azako nyokwama la série encore de ba tuerie et bandit les sous Tokolobelango na kati émission. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau la bouche autorisée, c'est comme ça que je l'appelle dernièrement Mikolo na komo benga ebongo prophète du peuple, prophète John Ngefa qui est le nôtre Otoko Panzanae. Actualité tout simba quand même bisika songolo pakala pour nous permettre bandeko tout au bakota la biso partout à travers le monde bazala ebele alors bozala ebele merci na bandeko tout au bakota la biso na ba province nyonso tout mbote pe na bino parce que nous sommes très très suivis ezaka mikila potote même en Afrique na Congo awa to kota la mamingi prophète Ngefa mbote na yo mbote DG Alendele kolo apambola yo amen bon nalingaki lokola yo yaki lelo ete ba imboka libanda pe awa baza déjà informé parce que tendance télévision la chaîne mo monene oyo et fungula bato misu tomba ta kobondela tata natiki chaîne émission na maboko na yo kolo to bana to subisa na yo pesa Alendele mayele na science pe bakongomani nyonso bafungula miso na bango po ete tobundela mboka oyo ezomona pasi soki tobundeli mboka oyo te likambo malongo kozala te bomengo ezali kaka ya bango ya ba homme politique mais bomengo etali peuple congolais te bayebi bango te comment fait-il possible tata na lola 2000 personnes bakozwa mboka lokola Congo 90 millions d'habitants en otage kolo na yebi yokangola ki Israël 430 ans na bombu mais babimaki bakendaki na kana toyebi tango ya kokangola Congo démocratique ekomi tika ete Congolais so afungola miso na ba bana mboka na esika oyo po ete nyamu esala maiso te banda na biso osukisa na biso na komo na Yesu Masia wazali mokonzi pe mobikisi na biloko biso seko amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est là que c'est fait gratuitement. Et aussi, suggestion, remarque, n'hésitez surtout pas. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez notre service. Et vous qui avez besoin également de passer, faire la promotion de vos activités, différentes activités, n'hésitez surtout pas. Toutes nos portes sont grandement ouvertes. Contactez notre service afin que vous diffusez on a mis sur Nouvelle Tendance Télévision parce qu'il faut bien souligner que c'est une chaîne commerciale. Bino tout beaucoup on a besoin ya koleka awa bozala ebele pe to fungola mino porte po boleka awa prophète Ngefa Losako nzete zoki sinzoku atana pongi abosana kamote Losako prophète Ngefa mbo asui mbwati voilà désordre bande okota ndesi désordre ko mbo asui mbwati on yango bosako li Losako bawanga nyonso baningi barabasa achokoli bango wana tuzaka na kati ya politique kaka prophète Ngefa Losako libanga ebeti chakunde ko sekate tuzaka na politique tuzaka na kati ya politique enfin oyebi libanga ebeti chakunde ko sekate lobby de pesaki na azaki na opposition Kabila na pouvoir Kabila azoboma criminel tout cela lelo pe il dépêche na pouvoir bato bazokufa
Et on dit banga les bêtes tchakou ndeke ko sekate. Donc il est tour à tour. Tour à tour. Enfin pour finir prophète Ngefa le sako. Tchakoli lo nde mokonzi. Yenda sa pena au point ya makamunyo surtout pour ceux qui azate moi mon boulot. Bandeko pe bozala pe soutenir bande comme ça pour soutenir pe prophète Ngefa quand même. Ma prédication peut ele kakare il. Vous soutenez peut-être makamumsus batumsus au couteau. Bazo porter le monter. En tout cas pour soutenir mon amboka et ça la pe malamu parce que c'est la chaîne commerciale. Oui, tout c'est la tête qui abela neto ça la au collecte. C'est ça. Ah wazana no makasi ozo en forme de koki ko soutenir afin que asala musala pe nanza menenge esengeli na ba condition moko ya malamu. Na ngi pena tonga église e bukani. Na sangi pe mbele ya bato motema malamu. Bo lié bo soutenir ba musiciens. Bo soutenir bato ba osela ko moko te. Bato motema malamu ba ko tianga pe mo loboko po totonga. Effectivement, ça là on passe quand même côté on a toi la confiance et puis on peut aller de nous allons porte-parole nangai émission to ko le kobeta mbela yango vraiment oso comment l'église ça 7 ça 10 fois oyebi ndenge zali totongelo ka malamu parce que ça prend le coup na nzambe. Effectivement, si le faux sont en train de bénéficier na maramona bino na mamisolo na bino, comment plus fort, combien plus forte raison que ba vrai ba ko bon mana nzambe na bosolo alors tout soutenir bandeko et ça la biso malamu. Prophète Ngefa, nous allons toucher quelques points d'actualité. Marche organisée par bandeko na biso AIDPS également, il y a eu plusieurs partis politiques ezalaki simana bango et kena ko sangana enfin que ba meka ko revendiquer to côté lemela désignation il y a Ronsard Malonda na présidence il y a Seni. Réaction na yo quand même à chaud. Ndeko alendele je crois nga mo na zali na kati. La marche wana mais na mona na publicité to ebika ya ndeko na biso aussi mukendi eloko elekaki biso za ba point sensible na bango mais na ko se camoufler parmi ba peuple to ça qui est l'homme na kota la marche à l'obis c'est 98% réussite. Pourquoi ezali kamu ya mboka likambo ezali de pesité il dépêche ça même parce qu'il dépêche alingi ko même biloko na mokumba te ezali bato nyonso il y a peuple même bato peuple de musu bazali na kati to camoufler to éviter ba frère donc MNC bazali na kati et là to ba nini peuple alobi trop c'est trop c'est trop. Comment on manipuler peuple congolais 60 ans d'indépendance style eloyo oyo peuple se retrouvera na eloko moko te mboko etondi kita o etondi biloko nyonso o etondi ba diamant ba or mais tozali victime pour nani to mona que de peuple bino destination ko désigner Malonda Charles Malonda na mutu a Seni lokola bozwi nanga ya mibale boche to yebi Rosa Malonda ki Rosa Malonda azali secrétaire exécutif ya Malumal ya Seni alonga Malumal akomi ya Ngoy Mulunda alonga Ngoy Mulunda akomi na oyo nanga ayebi Seni expérience ya ko manipuler parce que et pas na bango ba voter ba député de ba tia kabnde ko tia azan expérience c'est très dangereux peuple moi mutu sur na tête de la République non yo mona wapi un président élu il manque la majorité parlementaire ça l'a raté parce que bato bazo voter ba député ou anane ba voter président comment bato ba voter président pas ba voter ba député la président ezalaka ezali ba je ya nanga oya sali président koleka mais to casser côté wana azanga majorité pas na décision te biso bina président on na majorité te peuple congolais na majorité na yo moi to sali ce que dans l'opération péter les plans yango mona kete peuple ba telemi comme mutu moko ba marcher et loko ngai na condamner nini monsieur Alain il faut dire la vérité li son pote na li son moningo longoli te kolongola yote IDPS akina azakina opposition to mona zo bana Kabila azo tuer bato na manifestation azo beta masasi azo sala boye akoma bato te na siège na bango mais lelo les choses continuent. Celui d'IDPS qui a la tête d'ailleurs il y a mboka IDPS la tête mboka mais les morts bato boma bato ba soldats bazo boma bato plusieurs blessés mais IDPS lobi lo banki yango est-ce que article 26 a constitution lobby marche pacifique ezali garantie na loi congolaise. Alors moto ezali na tête ya mboka a une opposition soit disant un démocrate. Comment yo kondima sous ba mort Kabila bomaki lobby ta na bokondi yo pour remplacer ba mort na ba kufa. Prophète Ngefa, on va réfléchir quand même parce que les lots en parlant à manifestation ils ont mabété. Peuple abimi na balabala a ko revendiquer à ça la marche pacifique. On sous-entend qu'il y avait la police ou qui accompagne parce que d'ailleurs c'est comme ça que ça se fait. La police accompagne
manifestants. Mais les lots, ça ne s'explique pas. Il y a une confusion. Les lots, peut-être il y a Moka, Ezali, Moko ya UDPS, Mouto Azali. Hier, c'était Kino Babo Makabatu, UDPS, les lots Babano kwa Kize Kabila. Et aujourd'hui, que Fachi est président de la République, comment expliquer que les lots, qui est encore de mort, peuple a qu'on revendiqué, mais du coup, tu vas nous enregistrer 3, 4 cas, il y a décès. Et là qui ça, monsieur Alain, bazana respect à Batouté, Banani bazana respect à Batouté. Mais pouvoir en place. Mais pouvoir de temps, on a tisqué, il y a mon côté pouvoir, les alliés, on va bien partage de pouvoir, gâteau qui t'a bazana une alliance, bazana alternance. Hein? Soit le premier ministre Zani, il y a FCC, il y a Kabila. Président parlement Zani, président il y a Kabila. Ministre intérieur. Il y a UDPS. Il y a UDPS. Mais il y a un lobby, comment on confusion totale. C'est ça, c'est le patron, il y a un patron, il y a un général Kassongo. Patron Kassongo, c'est lui. Patron Kassongo, comment mobile à lobby et ni négocier. Mais il y a une décision, marche et causale. Marche et sali. Bon, Ngobi l'empêché, qu'est-ce qu'on a fait? Sauf qu'ils ont dit ministre, il y a IDPS et autres la démocratie, il doit interpeller Kassongo, à suspendre Ngobi là, c'est que ministre intérieur, Mouye Jassaki Nambandaka. Mais toujours comprendre qui a donné l'ordre. Parce que mort, même dans la carte de constitution, article 16, l'homme est sacré. John un noir américain noir à Koufaki. Comment les Congolais peuvent tuer les gens comme ça, sans parler, sans quoi? Quelle confusion? Ministre IDPS intérieur. Oh, gouvernement FCC. Oh, il y a lobby, marche au salle matin, marche au salle pacifique. Oh, il y a pas si ordre, va tirer. Oh, il y a pas si ordre, va tout batamboula. C'est que dans un état. Gondwana, ça c'est l'état Gondwana. Dans un pays à Gondwana ou bien état République démocratique du Congo. Silence, président ne parle pas. Azoua ma décision draconnière. Parce que il n'a pas ça Kabila Zoboma. Kabila Bomaka. Les lobbies non à tête, il y a République, les lois, Batopé Bazago, Koufaka, qu'est-ce qu'on prédit? Pays à diriger dans qui est qui? Point d'interrogation. Mais en fait, le confusion autour de vivre ici, toujours tout autour, il y a eu de peste parce que, qu'on se le dise, prophète Ngefa. IDPS de temps à autre, bako contester, bako télémé la makambo ko salama. Tout le monde qui a en Assemblée nationale, IDPS c'est le but non, ba télémi. Tout le monde est comme la Sénat, IDPS c'est télémi. Mais aujourd'hui, Tokozong a toujours que aujourd'hui la République démocratique du Congo est dirigée par un fils de l'IDPS. Moko ya IDPS. O a yebi o a maîtrisé l'idéologie à partir la philosophie et tout consort il y a UDPS. Mais les autres monde a makambo ya ko benana benana. Est-ce que le président de la République n'est pas au courant de ce qui se passe parce que les militants et IDPS sont côté les mails là. Bah tellement pour intérêt n'a pour le président de la République c'est le président de la République intérêt. Et pourquoi est-ce que le président ne réagit pas? Mais c'est ça le problème, pourquoi le président ne réagit pas? Hein? Pourquoi? Alors on réagit parce que la coalition ils ont permis de le président a dirigé IDPS a dirigé Mokoye Mogote, il dirige avec la coalition. Alors les militants sont obligés de se plier quand même à régler la coalition. Mais il y a un militant qui la coalition, comme il prend le peuple, c'est ça le problème, confusion. Parce que la coalition dit, le peuple, parce que souverain premier année, peuple. C'est-à-dire le militant va l'habiter, va président de la République. Président de la République ici. Mais président est été peuple ndé ezali souverain. Yango moni loi ya papa ya nini elekite na parlement. Yango moni kocha malonda et kokende pété kolekate parce que akozana sénité. Peuple na IDPS bazui pouvoir na bango. Non, on ne craint pas face à tout ça parce que FCC et Kobangate FCC baza pena confiant que maramboza normal. Et d'ailleurs, pour la bango, ça la paix marche pour accompagner quand même l'institution. Mais les autres ont un marambo eu de peste toujours parce que. Mais non, pas accompagner l'institution n'engagé, pas accompagner l'institution parce que bangonde bateau bazali majorité. Ce n'est que normal. Parlement il y a FCC, Sénat il y a FCC, gouvernement provincial il y a FCC, gouverneur il y a FCC. Hein? Parce que cash, hein, azaka na monga il y a Kassa occidental.
Tokamati Babougoumes FCC, tous les généraux FCC. Mais bango ba côté parce que ba côté on a biso. Peuple n'a eu de pèse pas question. Donc qui président Bimi, peuple s'est récupéré ma camarade de pèse, mais autobenga moi assume. Tozonga na makambo etali ba leader politique parce que je crois depuis un certain temps makambo tout le monde a plusieurs années passées. J'ai l'impression c'est comme Ozonga les sous. Ba leader politique ba kozwa mbongo na CCC parce qu'ils ont été élus. Certains ont été élus. Basoka bambongo na ba parlementaire, baboyaka eloko mon côté, coopération une copie sur ça la manakati à parlement. Bango bazalaka wana, mais quand il s'agit à kobimisa batu libanda, bango bakotindika batu bobima libanda, connaissant que le temps batu libanda massa c'est kobeta. Tant batu bakokufa, ces familles n'ont jamais été assistées. Et tika la ka lisolo aussi mukendi akufa, soki mutazu mo loko akiko visiter famille, mais ata soki bakiko visiter famille, je ne pense pas que ezali ko remplacer perte ya mutu akenda. Ndeko za elo ko kamwa ndeko ale, oto bengi mboka mo potu, maela pelengendu, pe mayele oto bengi ya fondono geste ni membo ya ipaketele. Alors, la politique congolaise, au petit moment où on a un code, on a parlé de la même la loi wana baliaki ils sont au courant de tout baliaki ba député tout balé moi ya bino ba journaliste ba kene ko balobaka balia ndaka na fufu et donc à monter à lobby na dia ka mboate mo dia soupe mboa mais ole mboa na matongolo na donc peuple ami kama ton charge peuple a sous manipulé tant ba 14 000 $, d'abord 15 000 après ça peuple mais ceux qui ba moi di kamoto sala boye comme ils utilisent le peuple pour être temps au Koufa et puis bah ça le peuple là comme côté. Alors nous disons non aux policiers congolais pas bana mayele ya poloso. Merci beaucoup, je crois quand même on va prendre ces images parce que ces images ont dérangé moi moi mingi ces images ont vraiment choqué. Bah tu es belé bah meki ça là ça vraiment les gens ont polémiqué tout autour de ces images. Je crois que ce sont des actes qu'il faut condamner aussi parce que nous devons respecter ba maman na biso ba maman sengeli ko même ya bango ko tia bango na esika ya respect. Je crois que en public comme ça comme on a bolumbuto ko sala makamba boye et surtout pour na bandeko oyo bazali ko ya ko benga ba honorable et sengeli ko zala bazala modèle pe ko ba ndenge parce que ba leader d'opinion. Comment diriger, comment gérer. Et ça est très très important. Tout là, on a une image et puis on va nous retrouver tout juste après. Suivons. Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko Zwana lokumwe Yesa Ayo Anatato Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau.
Nous nous excusons par rapport à la qualité de ces images parce que ce sont des images quand même hautes aux yeux, place pas mal comme Soussou. Merci pour la collaboration, mais je crois quand même tout le monde quand même tout là qui s'abîme juste besoin idée en parlant de la chose au fait. Alors vous qui êtes leader d'opinion, vous allez leader politique, vous avez des masses derrière vous. Je crois quand même face à Maramoussou, c'est Sengel Koyeba Ndengenini Yako s'est comporté. Image au total, certains minimisent, peut-être mais je crois que Moko mi balé ceux qui déjà. En tout cas, ils ont mal à monter prophète Ngefa. Na hotel ba image yo. Ndeko et personne passe na mao. En tant qu'homme de Dieu, nous appelons leader d'opinion. On n'a pas les politiciens au Congo. Au moni, et là on boy nanga binoma no mayabato. Même un peu ba voter qui est solo. Un député, c'est un homme d'État. Un député honorable. Un homme d'État. Ba député ne ba voter mi beko ya mboka. Ba député ba zalaka ba autorité budgétaire. Hein? Ba député ne ba tosala contrôle ya makambo ya mboka. Mais les députés sont congolais et ils ont dit quoi mboka mboka na malchance. Donc ça ngebe mbuté zonga pour malchance mo suebi. Comment fait-il possible? Yo za na mwasi, oza na bana ya basi, oza na mama na yo. Tant comme na tango ya manifestation, yo honorable député. Non. Bato baza ba anti-valeur. Oyebi kozana mbongo ezali tozana na sagesse. Hein? Kozana mbongo ezali tozana na sagesse. Hein? Hein? Kozana pe na grade monnaie ozana intelligent. Hein? Parce que dans le marche pacifique, bolumbu ya maman est sacré, bolumbu ya moto est sacré. Na quoi monsieur le romoro monsieur Alain? Tout ce monde a mandé founé dans la polele. Na moni zolo na moni misunayo, ils allaient apporter à tout le monde. Mais fumangani oko comme on est angoté, parce que ils ont une unité de production. Pas bien un héros dans l'ombre. Et bien alors qu'on a producteur, ils ont produit machine et produit à bateau na mukili et mon na kate et ça sacré. Hein? Pas bien un héros dans l'ombre sacré. Mais comme mon ba maman. Oh mon bout à tout le monde maman tout le monde dit et ba tout le monde ba maman. Tout le monde ba maman derrière ma caméra sur comme si ma maman grâce mbonge mec basawana ma caméra tambola. Comment on a un député national Gekoko. Oh, les lois dans les IDPS, l'eau dans les MNC, l'eau dans les papiers perdus, il est partout. Hein, Baza modèle, ce ne sont pas aussi des vrais politiciens. Alain, il faut dire les lois, les IDPS pour pouvoir avoir un ministre à se répéter. Qu'autoriser maman et belé à foule à bateau de millions, maman longola bilama, moi si, à soubela rosa malonda. Et Fumangani les hommes na partout, peleki na ba réseaux sociaux mobima. Est-ce que c'est normal? Mais ba rôle ba procureur général, ouais ba Lukaka parce qu'un procureur qui cherche l'infraction. Et puis hier j'ai concours à Telemi, na ba milliards ya bateau, na mama wana ya munene wana ya pembe wana. Hein? Ba là ces photos, je dois bien soubela hier. Azo bimisa fumangani, azo suba fumangani na miso ya bato nyos. Oyo mboka ndenge nini oyo ya soni boy. Et puis na kwa bisa yo, aza mama kingabwa. Mama sote, voilà mama kingabwa. Voilà bien on va boula ba milaso ngwa. Parce que une femme qui se respecte, mais une femme qui se respecte, même $1 million à cause de nzoto na ya bimisa pe asube. Asube yango na position ni. Hein? Hein? La position mboa swimboa. Hein? Position ani lokota pat. Est-ce que c'est normal? Na miso na bato position lokota pat na miso na bato wa. Est-ce que c'est normal? On ngefa lo ba lo bate, so ina lobi ba no nganga makam. Est-ce que c'est normal? Toza wapi to ke na mboka nini o pays gondwana to pesa na mibeko. Hein? Au moins dans la logique des choses, hein? Il faut article 107 ezwa ba interpeller Gekoko parce que on a Assamousi première dame, Assamousi maman Olive,
ensemble si basi na biso to pasteur pe ensemble si ba maman nyonso ya république de acte wa sali to benga acte ya irresponsabilité ba acte criminel parce que to peut être valeur na ba maman valeur na basi ba ko sambwa to à cause na $10 na été et là nous condamnons avec fermeté asubeli fota ya Rosa Malone asubeli Malone na d'autres photo na Rosa Malone impact zate alors ça basi moko ya irresponsabilité et pesi ba maman yo sosoni ba benga wa alendela zali wapi sengani na benga to sa émission parce que na moni ça ne va pas DG yaka na ko balanda yo ba maman so diaspora botala ozali film pornographique les films pornographiques bata ngone na ba vidéo na ba cinéma hein mais bata maman na vis-à-vis boyer et puis la position na moi je crois le pata na position je crois la maman ça le pata azo soube la branche je crois azo tal mais quelle sorte de député dans le bateau ezama wa mingi papa mais azaki payer mon côté tout le monde batu beli bazaki na yo ba tete ezaki ba ko pe ko pekisa ba ko pekisa mais tant abi botika maman ça le pata pour soube la rocha et ça ni ba biloko moko ya anti-valeur monsieur hein ba je crois ba ça melanza bien solo hein ça ezama be maman on forme là na pembe na azande maman kingabwa ba bandal bandi ba ko sala biloko bo soni wana te donc ensemble ici ba maman yoso et pourtant j'ai coco azana mwasi na ndako et puis na bana basi ça ezali ba biloko moko il faut to condamner yango lokola Ephésiens 5 ezo bana 11 ezali ba acte moko irresponsable. Merci beaucoup prophète Ngefa, je crois que là c'était votre réaction bien sûr par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Alors nous allons aussi parler de PPRD, FCC également qui pense organiser aussi quelques manifestations pour faire peut-être soutenir les institutions et puis comme ça de sorte que bamekapé ko laxapé penchant na bango parce que tous en akati na état de droit bazape libre comme ça la paix ba manifestation na bango votre non mais article 26 c'est pas signe ça où elle est mal bah c'est manifester bah ça la musa na bango mais le FCC qui est en train de se plaindre par rapport ya ba casser ça la manaba tout au long à chaque fois qu'il y a manifestation UDPS façon ils ont azali ko vandaliser ba biloko na bango ba biloko ya bato parce que nous condamnons. Il faut condamner yango. Au moins bino bozali ba nini masse belé. Bozali ba opinion de masse belé. Ba tel acte tozo condamner yango. To piaki awa na Mobutu est-ce que to zwali susu izina motuka. To botola ki se ba piage non batika soki manifestation zali ba sala yango librement mais ba casser biloko ya batoté parce que bataka na ba individu bataka na ba institution. Alors là, nous condamnons Yango et Zamalamouté. Les réseaux sociaux bougent depuis hier, prophète Ngefa. Et c'est vrai, dans tout le domaine, Nabino, tout le monde a awa. Général Soni Kafuta. Alors, victime encore pour la énième fois, il y a eu quand même casse, il y a eu destruction méchante. Et pendant que Batobanda a la manifestation pour côté les là et l'ex-président Joseph Kabila et aujourd'hui encore IDPS a reçu la sous-manifestation. À quoi est-ce que victime na Katia Marambo? Bon, bino botaka ki Bemba parce que biloko problème ezali wana. Général Sonif Kafuta. Mais comment on a général na tiai? Hein? Général Kombo armée bande konangai. Parce que ex-collaborateur na yo, ex-collaborateur na yo. Na bosunga ngai ba kombo wana tozo papa bosunga ngai te. So basunga ngai so na loba mabe balimbisa ngai parce que kombo ya général ezali kombo ya général ezaka na armée na mbongo za organiser auditorat ministre ko benga yo okoye ce soit au salaire armée wapi okoma na grade ni ya général retraité toni ni mais yo zala approche na yo zala approche na yo azala kaka général à moi c'est toi le telemela été so il va donner balé molimo ko kete ba panzana te panzana. Mais pourquoi Péki c'était que non général Longo la combo général n'a personne réponse nango. Mais oui parce que Sonic Kafuta quand même yo zala prophète ça il peut pemé na bon n'a personne réponse nango. Jean 12:43 ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. OK Bible pèse yango. Prophète Olaningai ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Le plus grand général d'armée c'est Tobengi Gabriel. Non c'est oui Michael. Oyanzam. Chef d'état-major, c'est Dieu, Jésus-Christ est mort. Hein? Le plus grand général, il est spirituellement. Bon, général Soli, il y a spiritualité, il y a bon Zambé, il y a bishop, il y a archibishop, il y a archipapa, général Zagate.
tobengi pasteur ou évangéliste Soni Kafuta. Pourquoi les lois oyo bakase biloko ya Soni Kafuta? C'est que Soni Kafuta ne azoko représenter sika oyo NRC na kati ya confession religieuse comme président de l'église mi balé. C'est oya binoté oya bino na voilà. Siko ya kende kikuna. Et le peuple est moni mabebo. Parce que si ma donné si ma ya Soni Kafuta ezali na peuple de dunia. Hein? Biro peuple de basakaje amuza. Bango balobi ah. Biso tindi bino kuna. Pourquoi votre siège vide? Et puis Rosa Malone dans l'équipe on a nini? Kandande ya peuple. Na Soni Kafuta na église était parce qu'il fallait zala wana ata catholique. Ouais. Élection. Ata catholique bimaki protestant bimaki mais yo linga calé wana parce que na vote linga le kanda. Le kola bimaki au PCE passe pour aller quand kanda ya ko manifester ou ba pandaki biloko Soni Kafuta ngwana. Mais concernant pesa ba Soni Kafuta ba se repentir et puis ba bongwama. Hein? Babonga parce que biloko to mabe kaka yo ezai kaka bino ba kombo na bino eza bien te. Et puis nani ya nini wana bemba ba sakaje ka oyo. Oya Kabila ba sakaje. Oyo pe lisusu oyo Tshisekedi na président ba sakaje. Ozomona ke il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Natayo sambi na kate ozomona quelque chose qui ne va pas. Mais quelque part c'est méchant aussi, c'est méchant parce que c'est méchant, nous condamnons les actes. Qu'est-ce qu'il a à voir na kate ya maramio surtout. Mais Congo mboka ba conflit. Congo a tout ça il a 10 ans et contre la montée, je ne pas récupérer. On va revenir sur la CENI quand même. Prophète Ngefa. Même CENI au baro telemela lelo awa. Ezali CENI au esalaki qui est président de la République Azala, président de la République lelo. Nekoronsa Malonga était na kati ya commission. Exécutif. Secrétaire exécutif. Ce qui tozo manipulateur. Lelo boko benge manipulateur. Imposteur. Bande kwa IDPS lelo bako benga imposteur. Oui, manipulateur. Tondimi kasi. Quand tu as eu publication il y a présent pour nani président. Je pense que bande kwa IDPS bazaki très content. Koyoka que président de la République enfin. Quand tu as la piège. On a l'obit. Bande kwa IDPS bazaki na esengo ya koloba que non effectivement président de la République ezali bon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un président d'après résultat il y a bandeko Ronsard Malonga. Lelo ndeko Ronsard Malonga a désigné président ya CENI et commis problème likambo eza wapi. On a posé une question. Président Tshisekedi à l'équipe par Toye ko bango sima keza à l'équipe par OK. Moto na prison wana ni caméra ebi nyonso. Caméra. C'est caméra en exil. Akimaki baboki bakanu makambo minene. De IDPS avant un mois, Baresté Bima IDPS déjà bandeko beta mbonda Tshisekedi président. Baibaki yango wapi? IDPS bayebi mayele leki. Oye salemaki bango baza père sikoyo. Lokwa to comme na pouvoir, jeo mal oyo branchard à salaki. Hein et kozongela biso. Faut pas attaquer. Ça va moni ndoki belela. Ozaki na faveur na bango. Ah faveur na bango. Si est-ce que le lobo moi kobanga koti. Ba kobanga koti parce qu'il a retourné. Parce que bayebi loko basalaki na lobby susuboy. Président de la République l'équipe par consensus mais accueilli par les accords. Hein? Et puis, on a une coalition. On a une parce que jusque-là, il n'y a pas de preuve. Mais preuve, parce que même bango moropé il dépêche ba bien on ba na coalition osomona mais malonda wana ne ba favoriser makambo yo so lelo lokula ba yebi ke malonda mota poloso hein moto ya pelengendu soki to tiki na tête wana akosala isu pona PPD Kabila zonga na batu na ye nde omoni mbwa simbwa on est commis trahison autre trahison mbwa simbwa yango peuple bi non depuis 2006 tu les lois peuple est toujours victime. To boy batouana. Malonda kende. Tolu kamutum sous crédit pourquoi on tient mon sengo. Alors cardinal retraité, à ça mon sante, bo tient mon sengo wana. Mais mon sengo sous boy lelo, mon sengo azala ki président de l'Assemblée nationale. Hein? Tant que kende ki na 1+4. Hein? Pourquoi pas? Hein? Ou bien abe chole, ba tie wana te pona nini? Hein? Oya koyoka mato ya papa na ye kotia mutu ayebi seni
manipulateur, imposteur, il dépêche de benga bango. So il dépêche de pouvoir ba télémeli loba so que moni moi na soso atoni nzungu ba maman na se ma besoin. Vous faites ma réaction il y a Fridolin Ambongo. Mais il a dit la vérité. Qu'est-ce que Fridolin dit de mal? 60 ans de souffrance, 60 ans peuple se retrouve vacataire, 60 ans de dictature, 60 ans jusqu'à l'heure, la 20e bazo katabato ba kingo. Il a dit la vérité. Mais na ebisa ki bino lobi Fridolin Ambongo cardinal azalaki évêque métropolitain na Équateur Mbandaka na région na ngai. Na ebisa ki bino choix azali radical koleka Mosengo. Il est plus radical koleka Mosengo. Hein? Plus radical koleka Mosengo. Au moins le premier film. Biloba le komi ko fingaye tout cela nyoso wana. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Oh monseigneur cardinal alobaki eza lokutate. To sengena bato na nzambe baloba bo solo soki bo solo etikala bo solo. Soki mboko ezotambola, soki mboko ezotambola te. Est-ce que ebi pasteur Ekofo na pasteur Ekofo akei koloba awa na église protestant pays non état. Pe alobaki vérité ninga bonga alobaki. Lelo ya suki wapi exil na États-Unis d'Amérique. Awa baningi bato vérité te. Hein? Lelo mboko ezotambola te. Toza lelo na blocage moko conflit moko ezali awa politique. O ekangi ba institution yonso. Moyen institution pe moko ezate. Victime ezali peuple. Mais soki mbongo alobi balobi lokuta. Pourquoi boningi ka bato baloba vérité, baningi vérité te boningi lokuta pona. Mboko etambala lokuta te. Hein? Opinion na ye, la démocratie, oya moni alobi yango. Ouais, qu'on dit mandimi, ouais, boy. Mais pour moi, c'est la vérité, c'est que Moukadna dit. Ça, c'est grave. Je crois que le peuple congolais a tout le bas toujours que le peuple congolais a zobaté. Je crois que nous sommes en train de réfléchir tout autour de tout ce qui se passe dans ce pays. Et surtout, pourquoi seulement l'Est? A Togomi posé ma question. Pourquoi seulement l'Est? Pourquoi seulement l'Est? Et quand, face à tout ce qui se passe à l'Est, la réaction des autorités nous pousse encore de réfléchir, d'aller encore plus loin avec nos réflexions. C'est comme si petit à petit, et comment qu'on a détaché na RDC. C'est comme si tout le monde mis à part. Bakota la Einda, Batu Bakufa, Batu Bazoka, Mabesa Lama, personne ne dit mot. Et il y a silence radio. On se pose la question, Nakati Mboka Oyo. Quand est-ce que le peuple congolais a jouir pena makambo ya mboka oyo? Que le peuple congolais a kolbakeno lelo pena boyebi soto ko se retrouver makambo pe zongi na droit chemin. Mais je crois qu'on va pas rester tout autour de tout ça. Pour fait ngefa aweza na makambo ko sala maman mingi. Il y a une question de comment tourner une question lobi mais lelo awa sonika futa ba pasteur nyonso tout wana. Quand il fait rouge dans le pays, pourquoi bino bayi ba pasteur Bosangana kate tout le monde a payé de temps à autre tout le monde a quoi catholique puis ça la radio fois. Au moment qui koto so makambo epeli, au moment na msusu cardinal habité, amon habité en tout cas koto a copé son opinion na librement. Mais ceux qui olingo qui tendre micro et pas pasteur très souvent on a monté surtout réticence moyali. Ou akozonga sima, ou akoboya koloba, ou akofanda. C'est comme si au sein de pasteur, il y a l'hypocrisie qui est en train de vivre, qui est en train de ronger tout autour, il y a espace. Bon, on a pas sa réponse na Kati, il y a versé Matthieu 16 et 18. Tels hommes ne servent de point Christ peut bandir leur propre ventre. Pourquoi balobagade? Bana opinion, tendance politique. Ba politicien, parce ça va ba mbongo ebele pour ba vendre sa bandini. Quel mouvement ça dit? Baïbi population nyonso za ka église. Pe ba église ngo mingi ne za église de réveil. On est catholique à l'obaka, protestant à l'obaka, l'église de réveil bazolo bate, pe ba ko sangana te parce que ba dia ka nyambongo il y a l'état, il y a ba politicien o bazo gérer bango. Ngana mona dunia. Secrétaire ya nini ya PPRD. Azo recruter ba pasteur bazo bina devant bation so boya comme membre ya PPRD, membre ya Jésus. Les membres à peu près dans Zobina pour les beaux. Et ça, les magatins, monsieur. On a même un membre à coucou. Mais comme moi, on a mis sur la bateau pour être dunia. C'est grave. Et là, on a comme ça, mon compte, il y a moka. Et
Et puis pasteur ba expert du monde. S'il y a un problème ba kumu ya mboka. Bato ba sayaka ne pas ya bango ba solution. Mais oya biso lelo na muibi na lokoso ya mbongo na escroquerie. Sikoyo tout manipulé par les politiciens, moi je la valeur exacte. Est-ce que vous avez un cercle de réflexion entre pasteurs qui n'ont par exemple l'élection des Ala qui est pendant de Komalon avec bisoto sangana bosangana bino moko pe bo pesi likani sisi manango moko nangwa moko to président je jure devant Dieu mboko yana ba millions yozo ka monto to pesa moto mbongo 1 million 2 millions na katote yo ka ngota mukili mobi mbongo na ba millions avant ba sa biloko to kutela ba mbongo elandaka bango mais ce je te dis mbongo dans la politique ezo landa bango pour la corruption. Les pays les plus corrompus du monde c'est Congo démocratique. Ogo bisanga ba pasteur go bisanga le côté mbongo yaka yango mona ka basanga le ko hypocrisie lokwa bazo mibenda ba miyebi ndeko ale ba miyebi mbongo ekotaka mbongo dominer bango nana atekaki Judas Iscariote atekaki Yesu na Judas Iscariote à cause quoi ya mbongo hein yango to yibato oyo bazo mériter te baza ba homme de Dieu batema liba nzambe bolanda maloba na bango discours wana te Marc elobi yango hein abato ya makila tango zo kabamboka na yo pona mbongo peuple zo souffrir yo za la malamu na ba millions déjà oza permis na nzambe. Beaucoup ça réunion na bango suka na bango makabango etali biso te to tikaka moto ale ka boy na boy je bali ba vélo pe kaki ba kenanda moto du ba vélo pe kaki akoloba le ron hein moi sora lingo dali mbongo no te ale moi so bana na $10 comme na $20 $30 $100 hein on laisse ça là. Prophète Ngefa, je crois que on va essayer quand même de réfléchir tout autour de ça. Nakota a 2 ans. Il y a président Fachi. Depuis investiture les lots bah comme atato qui est 2 ans les lots motopeli kotoyo problème kotoyo likambu kotoyo après un temps on va nous brandir qu'il y a les accords toyo ka na minoko na bango bande kwa FCC ba bendani ote il y a les accords et après monte kokita okoyo ka tamsusu monte so epeli lisusu monte epeli 2 ans. Il y a mariage moko ya bitumba lelo babongisi lobi matata lobi koto bana bakabwani bana bafingani bazong ba réconcilier bango bazongani lelo. Est-ce que toki pour réfléchir qu'est-ce qui est à la base ya fidélité tout y a respect il y a ba accord au ezali entre les 2 parties au moment où rien ne marche en kati ya mboka. 2 ans ya président Tshisekedi ya kosa elo côté même 5 ans ya kosa elo côté il est piégé par les accords olobi ba accord ngo biso to yebite peuple yebite accord ngo bino bosinyani boliaka mitu abato accord ngo nini na yebi o bino bobombaka yango ata bataki ndoki baloba quand même hein biso to yebite olingolo babo coalition to yebite olingolo babo ba résultat élection et bi ba résultat élection to boya yango bo bizanga bo misanga le PPD to za tina nango te ça dit quoi ba ngo manipuler président Tshisekedi le quoi coalition même qui est na pouvoir oyo so bango bakoloba il faut yandima yango tango président Tshisekedi kamba justice abani ko état de droit ndesika bayi bango tu bakokwela mutambo wana faut babundisa ba luka ba écarter faut ba luka ba bunda ba écarter hein ozo mo lito ko ka tele la bongisi lo te bit na bango ba écarter ba écarter na biloko mibale c'est coup d'état militaire te bazo banga coup d'état constitutionnel c'est ça le problème. Caméra za ligne caméra non caméra bimi wana ils ya ligne mo ga départ la président Fachi. Peuple tant que comprendre bango bi non président a pété les plans ils ont peuple de péter les plans to yi ba corps na bango te balo te ezaki ba kendeki na cour suprême de justice cour suprême ya cour ngali kolo ko ba yango nini cour constitutionnelle et valida qui est le ko la président na mission ya bato bolo babo tcheye bo tchete peuple yebi yango te bato FCC mitema mabe balinga to souffrir pe Congo souffrir biya ba nationalité douteuse plein peuple congolais se retrouver dans notre peuple abi c'est ali lo tokena nango ali tokena na Mobutu au moins ali lo tokena nango Kabila to basukuma mingi te Kabila to basukuma moi muke na faire ya kokena na ye mais au moins que Tshisekedi bandi ba na pouvoir ya bango FCC et bandi kana bandi na 2 ans. Est-ce qu'ils ont dit un mouvement et donc comme dans 3 ans je ne crois pas quelque chose va se faire
Parce que Maël Mabé la Pelengendou, il y a Poloso, il solo. Le peuple congolais, nous sommes là, Alain, pour défendre notre belle patrie, pour défendre mon tout. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois quand même on va chuter. Mais avant de chuter, quand même, un message dans le peuple congolais au bas parce que à chaque fois qu'il y a manifestation, ils appellent un groupe de Batou, au bas misara misolo na bango, copé sa Batou. Peuple le rôle la personne est karananzala, ne pas que ventre affamé, n'a point d'oreille. Souka na ngoka akobima na balabala. Tant on va kobima na balabala, ba misu ba kokufa. Yo ozali quand même leader d'opinion, pe monsel nzambe. Message ni okoloba na ba yimoko ba kotala yo partout à travers le monde pour na makambo manifestation o etika lisusu. Oyebi moto ya zo bimisa mbongo kotinda bato na liwa. Et puis faut na bango te. Changer régime, il faut ma changer. Hein? Régime sanguinaire, ezali kuna bato kokufa ko bo moya tueri. Lelo président titre na pouvoir. Tout le monde a makasi na ye. Hein? Ministre intérieur, Azali a IDPS. Tout le monde a patron. Il y a police, il y a République. Mais tant que tout le monde est balioué, ils ont contre Kabila, non? Hein, ça, c'est la conduite de Kabila. Comment un ministre intérieur, patron, il y a la police, il y a la République du Congo. Tant que vous avez l'opposition, vous avez condamné, vous avez le pouvoir. Même histoire, ils vont se répéter. Vous avez un moto. Ils allaient cher. Et puis, boye les sous-sous. Dans l'article 16 de la Constitution, l'homme est cher et sacré devant Dieu. Tout protéger bateau. Hein? Ceux qui battent dans les lois, les lois ont beaucoup de pour voter binote. Mais bateau, ça va cailler quand on pour le bateau, il y a un koufa. To boite. Pays, peuple se libère à mon compte. Mais le peuple, c'est un peuple injonction. Et tant que ça peuple injonction et produisera la rébellion. Peuple a des kata. On constitue un sibiso. Il y a l'article 63 na 64. Oyo constitution est une biso. Tokotanga yango pour na conclure yango. Article 64, 63 constitution lobini. Article 63 constitution lobibo et sibiso peuple ndingisa. Tout Congolais a le droit de devoir sacré de défendre le pays de son intégrité. Tant qu'on pays comme il menace la bataille FCCO, qu'est-ce que le peuple doit faire? Il doit défendre, il doit vivre. Et territoire face aux menaces et agressions extérieures et intérieures, Bozu Bambeli, au Pessi Bato Bougoumé, c'est la commune, il y a Kitambo te commune, il y a Lingwalate, il y a Barumbu, Bakata Bato, il y a Bamoto, Moutou, et il y a agression. Qu'est-ce dit l'article 63 de la Constitution? Un service militaire est obligatoire à l'un de l'état-major. Parce que permettre les biso yango. Hein? Instaurer dans les conditions fixées par la loi toute la République pour défendre l'intérêt du territoire national. C'est la haute transition. Oyoki yango. Et personne sont dingisa wan. So que si biso to comme mbila. Parce que constitution de personne biso yango to défendre mboka na biso. Donc l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou une groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou la menace ou qui exerce une violation de la disposition de la présence constitutionnelle. Oyo, Asala, toi, Akwesa, toi, à une infraction et il est puni conformément par la loi congolaise. Alors, l'article mi balo c'est la bango parce que peuple est venu bango coussin. Au moment si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que total pour défendre Mboka Yabiso et que na Pelengendu na Poloso na Maël Mabé. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Alors, merci Navandeko, surtout Bogota Labiso. Alors, je vous rappelle déjà qu'à partir de demain, nous allons reprendre avec nos directs. Le but est direct, le sous live et salama. Sans problème, bino tout oyo boza na besoin tout boza na vraiment na biso elongo. Alors, to senga tous boza la ebelebele okota na ligne pour permettre biso maram tout rosala tous ala na biso na bino
au même moment toko réagir pour PC point de vue na bino et permettre pe biso pe to ba quand même que makamboza boye. Merci mingi na bino surtout ba ozana abonné te qui s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision et surtout que comme je vous ai dit que les pays se trouvent dans un état chaotique. Dollars et comme il sous aimati 20 000 dollars et on se pose la question toko kende wapi 20 000 dollars. Na ibisa bino ata l'aide. Dans le banque na 20 000 francs. Na ibisa ka yo. Na biso to komi kana ba juillet. À partir ba les 20 dollars comme na 20 000. C'est ko souci na ngaza mingi pona batu o ba futa en francs congolais. Parce que jamais ba ko futa manato wana. Ba ko zala na to moko ya se. Lelo pe ba bayer na ba bayres mbongo na kaka na dollars. Il faut que ne consomme ah non. Ezali pasi nana ko sunga biso. C'est très difficile mboka. Nana ko sunga biso. Pasi eleki nana ko bimisa biso. C'est-à-dire aussi a pris ya babiloko na wenze ezo mata ce panier ya ménagère lelo moi po olia otonde komi problème. Otonde la ndenge. Et on se pose la question le ba maman mon ça paraît un peu bizarre réflexion na bango oh ba maman va comme ko déclarer ba futa bango mbonga parler du peuple ba que no ba parler du peuple ezaka ya peuple. Parce que bango va futa mbongo et pas banane ba que futa mbongo parce que ba na retard rebelle. Deux fois il faut parce que bah qu'on réfléchir t'es n'engagé ça normal pas si qui a koleka et les qui tozo e baten de quoi là tozo kende wa bito tala le kolena pe solo komoko diboso dans toza na Congo wa on le kinda ko boka nini wo chien méchant o le ka boka nya mayo lelo e fait nzala pasi banya na bambwa bazalaka te ba o mauliam ba liama nyoso basila sikoyo komona ala mokongo ngai mongala pasteur kuna zali moto ya Kivu epe ke nzaleli ya biso tokonda biso tokoma bilongi ndenge moto na ba cousine est-ce que ça laka donc ba cousine ko nzale buka est-ce que moko nana ko sunga biso ala to sambela nzambe to telema to bare ba ennemi nyonso parce que avec Dieu nous vaincrons. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. Tout le plaisir était le nôtre. Aux Arana on a plateau. Je crois que l'équipe ici, maman Mongo Kito, Komakasi, vous allez bélir pour s'abonner parce que tout ça la promotion à chaîne Nabiso, tout Matissa, les sous abonnés, tout ça là et belé. Aux la publicité, aux la publicité, il y a activité na yo ko hésiter, des mariages, ils à l'anniversaire, ils à la concert, ko hésiter surtout des matériels et ali. Pour natina na ko servir bino merci na bino nyo surtout Prophète Ngefa to komi na suka ba to pesa mbote ba ali na ko pesa mbote na ngai na mama na ngai batondoko edoxy itojo na kati ya jeunesse na Suisse Genève na Suisse ouais l'équipe basi nyos na mukina kitoko mama na pesi mbote na pesi papa Ngefa nsia boga roi de Borsalino wana mbote pambola yo papi Ngefa le professeur de la SAP papa mba kufa nyerkos que cerveau ça kende yondo tikala kula sa sape nkola pambola yo parce que ye penza idéologie kola pambola yo to ko pesa lisusu mbote na apôtre Elias Pedro Nangola véritable apôtre pe koze azo sambela mingi pona Congo pona ba pasteur nyamukolo apambola yo et papa Maseba grand prêtre na kati ya Mikonga yonde makambo bendele ko yate tala kaka nde Congo ezokende bulu yeke koti mais je crois avec nzambe koza Gauthier Belle tobengi roi d'Angleterre président Gauthier Belle roi de Chokolilo po ye mikola komi déjà là soka salika bo chua ozomona mbongo dollar ebimi chua livre sterling chua dot mat chua mbongo en ya oya ba chinois bimi o mosu ya okamwa mbongo ba chinois do bima o pena bato ya l'autre bika le plus peuplé du monde deuxième bango nini indien soka sali bo chua o kaka ta Gauthier Belle roi d'Angleterre personne moi DG soko betie kaka boko mona nani franc congolais bimi o betie bo dot match o mekere bimu en bimi donc roi d'Angleterre Gauthier Belle ko la pambola yo to pesi lisusu mbote makasi papa Guillaume Eloni tout la mwisi vimba na yo prospérité déjà à partir des 20 baviens zo kita je crois les 5 na kozwa avion de terre et koya pona jeep ko la pambola yo pe to pesi mbote na ba kongomani yo surtout président Alendele DG mosala kitoko et puis na kosenga sa formation ça la moi école mon formation ba journalisme hein pour ba kola hein ba ko ko bino lobi ko kuma pe mikolo bona ba responsable ba tout ba remplacer bino et ko ça madame et puis to pesi
mbote lisusu na mami bomolo B52 na kati ya mbotama elamu na kati ya Anvers kolo apambola yo surtout na Belgique et puis toyi kopesa mbote lisusu ya makasi epai ya ndeko Eric Lele boss de boss donc boye malamu na mboka Congo kolo apambola parce que misala ezali ebele oyo ezolukake bino ba partenaire ya biso bosunga. Pourquoi ka ba indien ba chinois économie ya mboka etambola na ba expatrié etambola na ba autochtone parce que mboka kotika kati na bango kolo apambola yo et puis tozo pesa mbote lisusu vraiment oyo na suka to pesi na le grand chocolilo to pesi na tout l'andina benga 6600 volts gai sola so simbioka nani wana Laura Sokoko nangola soki oboyi ozikaka milangi bochea grenade kenda ko panza ne pa ya gangabe na James Kabari alors na suki wana nkolo zwa lokumu na émission kitoko lendele o totangi bango kola pambola o pe totangi bango te bozila tambala sima parce que pese loko ozelo. Merci beaucoup, prophète du peuple. La bouche autorisée, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tout le plaisir était les nôtres. Continuez toujours à vous abonner, faites des commentaires, partagez nos vidéos. Cela nous fera vraiment énormément plaisir. Merci infiniment également à Audrey qui nous a assisté. Merci à toute la famille Ndele. Grand merci à Yadjani Sita, Ntsonga Mpoutubanga Michuri depuis Suisse-Irlande, quelqu'un qui fête son anniversaire dans Koyaya, qui est belé. Merci Nayo, merci le commandant en chef Blanchard Kadhafi, grand frère propre Motomoko bien en mode confinement, ceux qui ont zoué Mbalamoto qui Angola. Que pe mamanda mon Angola kuna parce que tout l'année la mama bakwanza comme ça tout le monde a payé apôtre kuna apôtre azali akuta pe tout l'année na bengai to kutana na Laurent Sokoko personnellement so kutana na kuna na Angola tout confinement ici là. En tout cas merci beaucoup Nabino Yon surtout merci na Gédéon pour le service, merci na Jordan Panzou. Vous allez bien sur Nouvelle Tendance Télévision. Tokutani très prochainement. Soyez en PCB sur Makasi. Au revoir. Bye bye. Qui fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko Yawe zwana lokumu